babomi batu soma zotika minduki na etandia babata mbondo ta ba condamné zombi kriki na ye oto ye basaki mobondo bakimi pouvoir en place bake ko sala exil na ba rwandais na cité na ba fait na eza izomonana bakenda nkana lelo batake nkana mboka liboso somba chaka pointe na mutu na eza nkana mboka liboso somba teka baba tandi mabele oyo asita kaka bango bayaka wana balingi bazolia président fasciste CC bayaka bazolia Tshisekedi C papa Rwanda aza na kati na bango wana baza na minduki moko incroyable lobi babenginga na ine batakaki nkana na 3h29 ngabi bon boza batama kana butu wana nayoka ba arme lourde banokoya ils sont mon bondo to soda basoda nkana comme bazaki mukie basali repris na mboka na ngama indum président Fati atia misu na ye na vilisi wana eloko bawelela te bawelela ne pouvoir na ye mobunda ningo kata pays mobunda tia barrière na bamboka azofutisa taxe mobondo diriger Congo ozolandanga bayaka baza pembeni ya Fati pona kotombole kokongole na kiti wana ndamu na lobia lelo na 70 km babeti silence radio na gouvernement congolais eloko ba mobondo bazoluka bino bozoyeba yango te bozokanisa bazowelela o à droit coutumier et des ventes coutumiers non papa c'est faux eloko bazowelele les pouvoir en place et kende pour bango mobondo ba no diriger lokola to moninga nanga asali rébellion na ye bango bazana matiti nini lisa se kota raté biso pe kota raté bango lichete kota raté biso pe kota raté okazi biso za basi mutekaza mwasi non mais tozo boya ekozala bitumba moko oyo na gouvernement koka nyanu ya kamoko kokokanga te ya kami balo kokokanga. République démocratique du Congo, ville province de Kinshasa, Mbonda Ekolo, magazine d'actualité Mbote Congo Kinshasa, Mbote Congo Brazzaville, diaspora partout, confiance, ma fidélité au Pesarabiso, édition la Binoua Sikayango Oyo et Bandi. J'espère que Mingi Bissika Bozali pour comprendre que tout ça la plateau la biso habitualité. C'est que tu changes moi angle truc ne Sikamo pour tout ça la émission. Mais les bébés ba lukabaeba. Qu'est-ce qui a fait que Mbondeko le éthique à plateau habituel que les Libanais quelque part? Cela veut dire que vous avez la réalité où vous retrouvez la carte émission. Dans le bango très bien tant Mbondezo Betama, et c'est que Ekatissa, Bibale, Bisobe, Bazamba, Bamboka. Pour Congolais te asuka, azo information ya mboka na ye. Congo ya yo Congo ya ngai affaire ya sécurité et affaire ya tous. Affaire ya yo, affaire ya ngai, affaire ya Mounou Mounou Congolais surtout en général. Le haut les caméras de sécurité est tel qu'un chef de l'État Fritz Antoine Tshisekedi Tshilombo mon côté. Et tel yo nangai. Mais tout là c'est au quatre la montée manayo. Quatre na yo réellement. Est-ce que Oluka Kimia est à la quatre mboka au Congo? Mboka Patrice Emery Lumumba. Mboka prophète Sani Raphaël Alaver. Mboka Simon Kimbangu. Mboka batu ya ndenge na ndenge ba marka ba histoire. Est-ce réellement yo Luka Kimia est côté sika ozali? So ozali muto Luka Kimia te gonga yango singeli obongola moté manayo. Actuellement, tous allez kobunda, kotala lelo o la partie est ya mboka comment est-ce que bela ba congolais bazali ko kufa, ba policiers, ba militaires bazali front, ba tiki ba mabota la bango ba famille mingi lelo o comme pleurer, puis otala ba bala basi mingi ba to ba mama mingi lelo o ba comme ba veuve parce que ba perdre bibala bango na bitumba o ça la partie est ya mboka. Et celui ka kawana te phénomène mobondo lelo o et quotidien la carte pour plus ou moins non 4 ou 5 provinces il y a République démocratique du Congo entre autres Kinshasa, province ya Kinshasa, province ya Kwango, province ya Maïndombe, province ya Kwilu et pourquoi pas la carte ya Congo central. Est-ce que l'État Kagima Boko? Est-ce que l'État Zoyo Kangote? Est-ce que l'État Zali Komo Nangote? Pas si na mawa, mais tu es biqué.
l'État congolais à la lutte. Bravo la FRDC, bravo la FRDC, bravo la FRDC. Nous bien trois fois, c'est parce que c'est la patrie ou la mort. La nuit sur où vous allez pour ça là. Édition la Bokalelo, Bongo, les grands chefs coutumiers. Eh bien, les grands chefs coutumiers, Fiston et Babi, Maïndombe, Oyo, Azali aussi parmi ba Oyo. Parce que problème, il y a un phénomène Mobondo. Tout ça, il y a plateau autour de cela. Mon amour, les grands chefs. Bonjour, peu bonne santé. Merci, merci papa journaliste. Santé Zamalam. Santé Zamalam. Mais quand on a la question qui est émission autour de vraiment la mboka na yo, la katia mboka. Mais tout ça, la katia mboka, au kimi mboka, oh, to, au sepeli kaka, par fierté, tout ça, l'émission, au sika, au sepeli. Papa journaliste, na kimi mboka te, mais na ye, ko ça l'émission awa, pour na makambo elekeli biso lobi. Makambo elekeli biso lobi, eza makambo ya somo. Makambo eko sala mati. Makambo yo bande bandi to kinango 4 ans. 4 ans. Tozo ganga, tozo loba, ezo sala mati. Papa journaliste, eza grave. Na loba ki mobondo, tozo ki monango eza milice ya bayaka. Oui, mobondo eza bayaka. Bayaka, tomona ki zombi, na pointe, tomoni kianfu, tomoni bakoba o balanda ba puyaka bango, bazo puye bayaka. Asali milice mobondo. Pona ko boma peuple teke. Bandi ko bomba, bandi ko bomba, bandi ko bomba, bandi ko bomba, bandi ko bomba. 3 ans. Tozo ki na 4 ans, awa, bana ministre bomondo kota, Nzamba sala raté chef de l'État, Félix Abeng Sibiso, Achamwa Kimia, to solo na bango, to sali bempa, to signé nini, mais papa ezoka musabiso, kokanga bakangi zombi, na makambu na ye, ba milice na ye mobondo etomboki. Etomboki na pouvoir en place. Pourquoi bakangi zombi? Zomba zanani po bakanga ete. Zomba kotisi mobondo. Zomba bomi batu. Zomba zotika minduki na etandia babata mobondo. Tant ba condamné zombi. Kriki na ye o to yebaki basaki mobondo. Bakimi pouvoir en place, bake ko sala exil na ba Rwandais. Na ba Rwandais baya ko taquer pouvoir en place. Nous sommes patriotes. Bakoko kate. Ata ba bomi peuple teke batika limi balé to ko revendiquer. Wow. Ah. Dans la ligne de Koloba, autant il combat zombie, autant il combat clique à zombie, autant il condamnation à zombie. Est-ce réellement vous avez la certitude que zombie ne allez mener tout allez muto a créé les Kamamobondo là? Nazo cité pourquoi? Milice Mobondo, tango bandi, bachaki yazala neti yoko mona bana mi balé ba bunda. Bozaka mona kamoko botie yazala nini partage ya batu mi balé. Non. Pe mwana wana wa partage ya batu mi balé bibika na ndako ya mutu ba bunda nayi. Ça na marate. Ya mona cité na cité na ba fait na yeza izo mona na. Bakenda nkana lelo batake nkana. Mboka liboso zomba chaka pointe na mutu na ezan kana. Mboka liboso zomba teka baba tandi mabele ou a sita nini za chef nkana. Lelo to ba wenkane za tombe. 17 morts. Bakati batumitu. Mboka liboso o zomba tana mutu na ye. Izaka nkana. Na yuti koloba na bi non. Kriki ya bato oyo basangani na ba Rwandais. Bato bayo kinga te. Basangani na ba Rwandais. Na pouvoir en place. Pouvoir o toza lelo. Biso bateke toza te. Toi mukie. Toi kata pouvoir toza te. Ministre mo muteka za te, nini moko za te. Mais bayaka ne sont non batondi ebele. Plein. Kaka bango bayaka wana badinga su bazolia président fasciste CC. Bayaka
bazolia Kisekedi se basali milice na mobondo wana elungwe mobondo ekomi mobondo e Rwandais. Papa Rwanda aza na kati na bango wana baza na maminduki moko incroyable lobi babenginga na ine batakaki nkana na 3h29 babenginga ye. Allo chef tous attaqué vous attaquez nanano milice mobondo babeti basoda masasi mobondo bazana ba arme ya nyama ya chasse non ngabi bon boza batama kana butuana nayoka ba arme lourd ba nokweya ils sont mobondo to soda basoda nkana comme bazaki mukie basali repris na mboka na ngama indumbi po bamoni attaque yeli bango non la race roquette mobunda ko arrête roquette mobunda za mutu asali nini kwanga na mboka asali bilanga na mboka ako aibi mukobeta arrête roquette aibi angote krik mobundo bakoza la nef ba rwandais nef basangana ba balance basali bango triage bakomi bango nyoso mobundo non président Fati atia misu na ye na vilisi wana eloko bawelela te bawelela ne pouvoir na ye mobunda ningo kata pays mobunda tia barrière na bamboka azofutisa taxe mobondo azofutisa péage mobondo président Fati atiki na pouvoir na ye baservice mpe tiki na pouvoir oyo biso bapatriote okufela non. Très bien. Merci ma révélation makasi ya kotala comment est-ce que bandeko na biso ya bateke actuellement baza ciblé et pas ya bandeko ya bayaka des chefs ba beaucoup plus na phénomène mobondo ba komi leko bomba bandeko bato ebele. Mais il faudrait aussi que encore plus loin kotala que le moment où tout tala makabeteli partie est la mboka zone na kati ya centrale puis na kati ya centre il y a encore ba fait moko négatif ezali ko selema o ezo senga au plus vite que possible ba service de sécurité et multiplier ba effort ya koluka koyeba. Qui sont derrière ces gens-là de Mobondo? Qui sont derrière ces phénomènes-là Mobondo? Et pourquoi Karabateke va aller cibler? Au départ, tu as une histoire na bango ezalaka beaucoup plus à la mabele, soit disant que bazali ba vivre na bateke, ba bonla ke bateke, ba komo teke la mabele, ba komo teke la autorité, ba politicien ba mabele na bango ba Mobondo ba yaka, ba komo kozanga esika ça ba bilanga. Mais là actuellement, c'est comme si combat échangeait forme. Combat échangeait forme. To yebité, ba Mobondo to ba dikoso ba yaka, ba lingi nini na kati ya plateau te bateke. Chef Ozali, chef Babake, Bounou Mondo Ozali ba mieux informé. Premier chef coutumier Zali Bongo fait à toi checker du Chilombo. Oh le lo Zali ko pesa aussi maïlo zoko bake. Ake ba zako lia SNC. Mais la côté la maïe la sagesse on zamba pesa kabilo parce que Zali vrai chef au réellement qui a mela. O mela mbisi ngolo. Zali chef Ozali reconnu officiellement li botana yo. Sagesse to les Zali kati na yo. Mais côté les bino ba teke Zali ciblé et pas ba mobondo. Soko seli ba analyse nango. Nini obomona kake bandeko bayaka balukaka et plan mabeli abateke tout pepa abateke pour que guerre comme ba forme o comme lelo. Papa journaliste ba yaka bazoluka batekete bazoluka ko diriger Congo. Ozolandanga bayaka baza pembeni ya Fati pona ko tombole ko lungole na kiti wana. Ngamu na lobiango. Baluka plateau te. Mais pourquoi va cibler ka bateke? Ba cibler bateke pour ville province d'accès ya bateke. Ba cibler bateke ba monango eza bitumba te pour ba tangu bako mona minute ba komi très fort. Baza très fort pour ba sangana ba Rwandais. Baza très fort. Ba yakawana ba komi très fort pour ba sangana ba Rwandais. Voilà. Biso ba patriote jamais to sangana bato ba conscient ba Rwandais ba ya permet na biso non ba pater to sangana bangote. Question sur na mutula ngai d'abord avant tout le ba question on yebisa d'abord pas bandeko zo la biso boye ba ke ba révélation ezali ko bima awa ezali beaucoup plus que luka intérêt ya mboka
Tout ça, la émission, en tout cas pour la sentimentalité. Tout ça, la émission, moi, quand on a émission, purement sécuritaire. Parce que la sécurité, bon, exploiter au studio, c'est tout ça qu'on va laisser. Il faut permettre un peu que les bossos. Chef, comment on a le oyo, vous devez comprendre que vous allez cibler la sécurité, vous allez cibler mon conseil à Moka. Muteka za muteki ba yebaka na tango kalate ba benga muteki lettré muteki lelo aza muteki atangi kelasi entre autres tozomo la même beaucoup mais ça commune en scellé moi la muteki tout le monde ba député o ba voter à ko voter ba copter o ba voter à ko voter la population ya ba teki ba loka ba mettre Richard Mbumo bazali wana to taper ba conseiller loka ba mettre Pasi Mazo bazali wana muteki ali su muteki to yebaka na tango kalate. Alors, si on a un peu de la caméra, autant les sabouania ou les lobes actuellement, face à un phénomène mobondo. Analyse ça, la message que ça. Merci, papa journaliste. Nazota la caméra na koloba. Ce que nazo lela, ma mi suzobima, ils a passe na phénomène mobondo, ba bomi biso ebele. Surtout ngai. Na famille nanga. Première attaque yaki na village na biso Mouchamou baboma na famille na biso baboma 9 personnes bakufa kaka boyi dans 9 personnes na famille. Deuxième nankana o ebumi awa nous sommes ba famille nanga bazali quand eza na kwilu ou bien la eza na mai ndombe mboka nanga eza na mai ndombe na ngambo ya Kisasa toza na frontière mai wana benga mai ndombe kaboli maindombe nankana kaboli maindombe nankana siko ngana za na ville province ya Kisasa bango baza na province ya Bandundu ya Kwilu ya nini maindombe ya maindombe tukabwani wana tozaka pembeni ya vraiment nkana awa na Kisasa toza na 70 km ah ozo belela lokola moto yo balobaki somoni ndaka moningo to pela moto kozela te ye pa na yo belela déjà nkana na Kisasa toza na 70 km 70 km eza de Kisasa. Toyokaki mobonde beti awa na Kindundu. Na Kindundu. Na commune en Sélé. Na ville pendant Kisasa eza 20 km. Na ville 20. Lelo na 70 km ba beti. Silence radio na gouvernement congolais. Eloko ba mobondo bazo luka bino bozoyeba yango te. Bozo kanisa bazo wele là-haut, à droit coutumier, et des ventes coutumiers. Non, papa, c'est faux. Et là, bazo wele les a pouvoir en place. Et kende, pour bango bongo ba nous diriger. Le kola to moninga nanga, asali rébellion na ye. Nanga na mobondo, zandengi moko papa. Ça va bien. Nanga na mobondo, les mêmes catégories. Nanga na mobondo les mêmes catégories. Non. Parce que nanga pas là la partie est à Moka, babele ba ya minéraux et autres. Mobondo pas là sur la partie ouest à Moka. Pas à diriger Congo. Est-ce que bako ko tango tala bango? Bako za te bazaka batu moko mo ba kaboli ba mission. Non. Na moment oyo mission nanga na mission mobondo comme mission moko. Ba sale part. Nanga kotisi bato awa à travers Simon Mobondo. Ozolandanga. Nanga kotisi bato à travers Simon Mobondo. Bakosa kibiso bazolanda ngombe, bazolia bangombe. Non. Pouvoir en place. Et là comment on va viser bakamba Congo et ko simbate. Biso zo bana bateki. Kisasa za biso, mabele za biso. Tangu nzamba kabolaki na ba province biso to yetinga ki nzamba pesa biso bate plateau bateki apesa biso ni ville province ki Kisasa te eza chance na biso to yekokoma awa bango pe bandima oya bango o nyonso ba osala nzamba ko autoriser ngo te ko simba te mais nazo senga na pouvoir en place tala biso nde to kufi pepe muteka abunda te. Soto bito bunda seki bitumbe kuma makasi. Moto ya mobunda pamba bo ba kokokanga ngote. E bongo siko so muteka bando revezi ko banda ko bunda. E koma mabe. Bateke
baza na ordre moko bapesi bango zonga reculer avant sauter libulu zonga sima mais tozozonga sima tozokufa tozozonga sima tozozela papa na biso oyo tozoprotéger un pouvoir gouvernement a protégé biso gouvernement abandonna biso abandonna peuple teke tokoma bana moko bakufa bato moko baza na eloko te lelo oyo biso na plateau bamboka na biso ekenda ekota matiti bato bavandaka te bato bayaka te mpo na milice tomonaka mona sapu ndenge ebindaki awa te président asaki ya monoko moko nye esila ebongo oyo milice ya nini na population papa na basoda soki biso bateke babomi biso soki gouvernement motu andima akatala mpo na ekolo neti soda babomi ye mpo na nini mwa bagrigri baninga bazalaka nango lokola tozota mpe elewa mobondo biso tozobunda bagrigri bilo mpe bachef bateke bota mwa bagrigri wana te koluka mpe ta merci papa journaliste toza na bagrigri tokobunda comme tolobi tozonga nsima toboyi kobunda so tobi totya bagrigri papa chaque ekolo eza na kisi na yango ozolanda papa ntango nzambe asali akaboli minoko nyonso na pouvoir na yango eza kaka mokolo moko oyo ntango tozosala bazaotonga ndaku kokoma epai ya nzambe apanzi yango namonaki bekolo ebele ebimaki kokana te ekolo moko ebimaka nsima ya baninga nyonso ebima mokolo moko ozokomprendre nga muyaka abimi kuna muteke abimi kuna muluba abimi kuna muswahili abimi kuna musengela abimi kaka mokolo wana ezalaki te baekolo moko ebimi après na se bekolo bakoma bota bekolo jamais mais nakati balba moki chef loka tozoloba ke affaire ya sécurité les affaires de tous affaire ya yo affaire ya ngai affaire pe ya ye merci papa mais entre bino vraiment bateke kota lelo obozali soldé et pas ba incivique ba bondo est-ce que vous soit tant atabino la bino malgré ba divergence bino bozala ngoya wala bokozi famille tel est-ce que vous soit tant ko sangala ki bobi ke no biso bateke to ko famille bo vana entre bino la bino bo se réunir bo mi ko tala qu'est-ce qu'il faut faire pour que bo booster les bandes phénomène wala bondo ko tikati bino. Merci papa journaliste biso bateke balobi kolo likamu na kolo ndaku kolo likamu azaka mokonzi po kolo ndaka kolala na ya bilikambu ezati mais kolo likambu abandi kolikolo plan otulaka na 20h à côté lieu ozo comprendre tanga koti fo kima po ozwa ila akotaki na kwenini pona kanga lidusu ya mwana biso bateke to osala mais tokomomona madusu tokomokanga tokokanga madusu biso moko te tangu gouvernement est en place, il veut protéger le peuple congolais autochtone. Biso oyo. Toyi tozali. Tokolo ba oui peuple teke, tokesko bitumba. Tokendi, to bunda. Bango bazana matiti nini lisase kota kate biso pe kota kate. Bango lichete kota kate biso pe kota kate. Okazi biso za basi? Muteka za mwasi? Non. Mais tozo boya. Ekozala bitumba moko oyo na gouvernement kokoka nyanu ya kama kokokanga te ya kami balo kokokanga ko maîtriser ngote yango biso to bino comme ville ya biso so biso to sali bitumba biloko ekobeba biloko ekoperdre biso ne to perdre donc bino se référer le quoi la histoire ya Égypte merci maman ou là-bas na mi balete zoye ba kela ozo comprendre po biso to perdre po so bitumba sili banani ba kozwa ba po casser kolo ville non eza ville banani province banani ya biso bateke non hein plateau bateke non très bien biso ne to perdre to bino non to zonga sima po to perdre biloko na biso te ozo comprendre ba miyibi ba ya ba ezwa bazwa ba kokena ngote ya biso moko mais kotala ke na moment oyo aussi quelque bondo le ba s'auto proclamer ba ko ba chef ya ba village musu se bela bateke laisse tomber par là maintenant bino bateke laisse tomber ba action ba acte wala laisse tomber ba réaction les ala nini laisse tomber ba bien jamais 9 ekokoma 6 8 ekokoma 7 te ozolanda kaka ndenge bayaki wana autoprogramme ye moko okima na yesu yo tala caméra wala
tala sikoyo phénomène wana ba ndeko ba mobondo wala parce que majorité ba baza ba congolais même s'il y a des rwandais ba kati bango c'est parce que utiliser ba congolais message que ko lancer les bango à rapport ya ba acte au bazali ko s'opposer face la bino ba teke bozali bango libota moko message nazo yebisa ba ndeko na biso ba yaka ba ndeko na biso ba teke ba yaka message na bango za boye bandeko muteka yambaki bino bouti kwilu bouti bazamba muteka yambi bino apesi bino place à kosala mwa bilanga donc kwangwa lelo bwandi koya koboma muteke oui histoire ba changer yango te boyeba omelaki ma ya muteke oliaki nguba muteke oliaki lisanga muteke ofandaki na ndaka muteke na biloko natangi wana soko sala yango te tambola nzamba tika yo tambola mabela bateke bakomakemba bakoketala yo na pesi bino mikolo te me nayebisi bino eloko na lobi botala yango oyo bozo sala yo kozala vivant bano bazala vivant mais ezo eloko moko koyela bino na gouvernement akokanga ngo te na nzambe na likolo muta sala likolo ako regretter histoire ya lunda histoire ya bino place bouti ya kwangu ekosila kala mingi te. Voilà. Merci beaucoup tout ça bongo na mwana mboka chef Fiston et Babi Maindombe azali bongo chef coutumier ya village Maindombe azali beaucoup plus ya ko regretter ba acte au Salema récemment na village na le village bilangambu na kana na bazaka kesika monde baloba ke so bonda ko voisin zo pela moto yo be luka obunda po bo moto kati na parce que so boyo moto te e ko kati pe ngambu e pa na yo kotala ba acte azali ko Salema kuna ya phénomène mobondo ezaka yete mtaleli mabota ebele lelo oyo bazaki même nesika ya kovanda mabota ebele lelo oyo bazaki même ata moyen ko tangisa bana ya bango na bakelasi mabota ebele bingi lelo bakomi babula bakomi ba pauvre likambo likolo ya phénomène bombondo l'état congolais ba effort zali ko sala zako maloko la litanga ya mai na kati ya ebale population na zo le la stango ni surtout ya solo to yebi ko tsama kamebele l'état zali wana fasala organiser ba kamebele ya malamu aluka organiser pour que congolais azala kimia mais talana vraiment likambo ya mobono niveau ezali ko zo dimension zeko komela eza sur dimension autre aux lango te ke bazo luka pour botra ba teke ba mabele te pour ce que botra ba teke ba belé et après pour qu'elle retombe parce que muteke a fait bénéficier ba bonheur aux abe apesa kaye o so le ba kokonaye est-ce qu'ils allaient course au pouvoir est-ce qu'ils allaient pour course ya ko la mabele ce sont des questions comme mituna mais actuellement sur cette dimension on a sur kamba mabele te c'est comme ici ezali kadi maloba chef azolo ba comme ko cibler likamo mususu pour que ba luka ba botola pe ba koma ba autonome na mboka oui mais autre c'est le pays mo purement démocratique. Il y a un chef de l'État, Antoine Tshisekedi Tshilombo. On est réellement que à combien la mandat n'a ce qui va incident monsieur Mabé Salamité ou ce qui peut pas toucher la constitution de plus ou moins en 2028 on doit avoir le changement, il y a régime. Mais tant que nous ne sommes pas encore arrivés, pour mettre les soldats en mais ce qui est important, lors il y a mandat naïe, au cours il y a mandat naïe, et c'est que tout le monde a une institution bien établie et que l'autorité de l'État est là et si kana yango kota o esaba niveau ya plateau de bateke ozaka ta ville province ya Kinshasa kota la Kwango kota la na Maindombe kota la Kwilu kota pe na Bakongo phénomène mobondo et c'est réellement que l'État congolais au fongole la miso so que on nega pa makaka boye to kota jour mususu o comme la kala mo pe kwanga kwela mobondo comme la liberté kwela na mobondo te bien to koloba nini voilà chef. Le cas de Balikabo Mobondo, le loyo okimi, dans la zone de la Sika, pour okimi mboka na yo, okimi mboka na zo mboka na ote. Mabota ebele oyo kambaka, la kati mboka wana lelo oyo. Ba continuer bazali ko vivre, pe en qualité na yo chef. Assistance ni ozali ko sala pour que mabota wana ba se sentir que bazali abandonné quelque part. Merci papa journaliste. Tous un ministère oyo ekipaka na babi la genre famille tout nanan bango rapport ni na ba déplacer mobondo
papa oyebi ezokamusanga na Congo ngai vraiment na kata Congo na RDC ezokamusanga ba ministère esalaka kaka po genre famille po na ba este po diame ezalaka kuna or ezalaka kuna koto kuanga na masangu eza l'importance te zone bile ya bana mboka yango papa avos atozi or atozi diama ozwaka mbongo po somba fufu na kuanga na loso so lete diama na eliesa obuka ngo po tafuna batu bazokima bapanzani vraiment yozo tu ngana za ministre ngana za mon bola chef coutumier vous allez garder des terres, vous allez garder des terres. Population là bazala sema boko na lelo kimi bango beso tiki la bango condition nini. Na kimi bango on est ensemble. Biso tout ozongi sima mais toza na mboka. Lelo na abele na mboka kana bakoti le babomi 17 morts. Ba image ezali ba dekolanga ba image ezali ba image pasi. Bakati na bana mikie mwana oyo ayebi eloko te na mukili. Papa bakata. Ba mama na mwana esika moko ba image na tali pasi. Babomai. So mutu abomé eloko wana Jésus. Nzambe. Batango yo ko la bokozi ko kamane bango wana. Siko tango zo bomaka bango et poursuite ezala nini? Suite ezala nini? Na lobi bo. Na kitala ka ministère wana j'arrive pas ce que vous allez garder. Na lobi ministère wana vraiment ça la musala. Olandi. Très bien. Et ça la vraie musala soki baza ba compétent ba changer bato. Po banda mo bonde banda na mona te ba ko sala nini moko boye baketala bato bakima bitum. Papa ngala za na fondation. Na fondation oyo ekambaka eyebi place ba déplacer baza. Oui, est-ce que vous avez déjà temps pour identifier bango nyonso? Na yebi na moment onde bakomi ebele o na identifier ki boso naza na 7453. Bon, vous avez ba village baza na ba village différent. On jenanga fondation nanga identifier. Fondation comme nini? Fondation Maindombe Bomoko. Voilà. Yango identifiaka. À part wana jusqu'à aujourd'hui na identifier na lisouté. Pour banana identifier ki bango to kende ya 9 mois. Siko banana 9 mois ti lelo na yebité. Na yo sala malobi awa. Na yo to sala malobi awa ba komi combien? Papa, bazo ke vendre ndako banani. Nana na pemela simba bango. Est-ce que le soki ministère ya genre famille alobi a associé yo par rapport associé yo par rapport ya ndenge makambo ezali ko salema. Ya ba mabondo oyi aluka ayeba bisika ba vandi bisika ba zwami surtout. Est-ce que ozaka prêt ya kotam le longo na ba institution mboka poke bandi ko ba zwa lisungi facilement. Papa, na komela bango na kenda ti pa na bango moko na titisa na bi papa to kende mona bango. Boluka ta ba basha pamba to tongela bango na place tel ba tante ba vanda ta ko vanda po boye bakana bango. Papa muta pesa nga nini silence radio. Bango ba bi ko tonga na est po kuna diamé zalaka. Ba bi ka ko sala po kuna makambo zalaka. Mais na niveau ya fondation na yo moko pe est-ce que azaba ba acte moko pe ta générosité mais yo sala tede ba ke moi ta libre fondation na sali ba acte toke kabola bango ba maputa ko la ya maputa biloka kolia mais na za maboko moko na za mbongo te na fumu na za na politique na sa pe politique te hein lelo bato bato kufa boye na usani. Voilà. Merci beaucoup bande kolanga to solo na chef Fiston Ibabi Maindombe ezali gongambo ya pasi munga mawa acte tout ça na niveau en Kana avec fondation na EP fondation Maindombe Bomoko alobi que il faudrait au moins l'état congolais a associé payé parce que yé azali capable de identifier sika ba famille wale belé oyo ba kimi phénomène mo bon de ska ba ko bata ma pe na niveau ya fondation na asi asapement ba acte de générosité na olika d'abord que le niveau régie tout me ko balancer tellement élément moto tra comment est-ce que biso to assista ka to accompagner ka tant kitaka na mbakana akanya ko tala ba ndeko bazala ko ba mo bondo ba ndeko bazala ko ba kima ba phénomène mo bondo a pesa bon de fisque moi ba enveloppe na ba pesa puta poki ba maman ba me kata ko bomba zoto mon enveloppe mon kepo me kata ko se relancer malgré que ezaki bisika ba ko vendre té et on revient juste après si c'est pas tout c'est parti mon mboka écrit dans ma tête. Bayambaki ye lokola Yesu Kristo tango akotaki na Yerusalem bondi melangai ke yenani
oui, les grands chefs coutumiers Fiston Maindombe Ebamu Oyo atondisama na bolingo ya tata Nzambe pour que asungaka baye nyonso oyo esengi apesa bango lisungi pour que bazwa pe esengo. Fiston Ebamu, les grands chefs Maindombe bondimela ngai ke tellement que yepe azali victime ya phénomène mobondo elongo na bandeko bamboka ebele amitali pe alobi jamais nakoki kovivre la boye kaka ngai moko na lia na mela na tango oyo bandeko langa misusu bakima phénomène mobondo bazali kosouffrir na village Mbakana tellement que décision wana ekotaki kati ya motema na ye depa elongola cortège ndenge bozali komona bakiti na Mbakana esika wapi etuluku ya bamama oyo bavandaki mpona koyamba ye kaka ndenge bozali komona yambi ye. Na kokota na ye, les grands chefs Fiston Maindombe a rassuré ba maman que ya solo atako bazali ba victime ya phénomène mobondo mais l'état congolais azali kobunda pour que bazonga na bisika na bango ba vivre paisiblement. Atambola ki maboko pamba te amemela ki bango ba pièce ya maputa o ko permettre bango po ba meka ata kobomba banzoto ndenge kaka bozali komona. Azate azope pali. Mbembe Nadej. Wabi Mbembe. Na suka ya masolo, les grands chefs Fiston Maindombe a promettre bango ke akotika bango te akozonga lisusu po apesa bango mwa misolo o eko permettre bango bameka ata kosala ba commerce pour que ba vivre na muke oyo bakozwa yango bino moko boyoka esengo oyo ba mama bazalaki lango ndenge nini basepelaki liboso ya kamera ya mbonda ekolo magazine d'actualité. nasepeli mpo na ye po apesinga po mpe naza bienve na kati naza awa naza mpasi na bana nasenyokama lokola nasiliputa merci ati oye asili mpo natisaka sepeli makasi na apesi biso mbala sepeli makasi kolongo wana depa akendaki mpe kopesa basalitation na ye epa les grands groupements ya Mbakana le chef Labi pour que azwa pe bénédiction ya groupement de manière que nyonso etambisamaka avec un impact na idéologie. Kopima telefona najua kwa moto tangu napenda pombe ije kitrota amepatiwa bacheli moja biloko ya boye motema ya boye il faut ozala kaka un vrai congolais un vrai patriote lokola les grands chefs Fiston Maindombe Ebamu oyo asepelisi bamama na village Mbakana toujours na cadre kaka ya kokonsole bango ndenge nini baza ba victime ya phénomène mobondo biso mbonda ekolo en tout cas tosouhaite ka bonne chance pe tobetisi kaka mbonda. nabengaki bamama batozala kuna na sakubo eleki une semaine bakoma bakoma Oyebi te. Aho bakabula na justice. De retour sur ces plateaux exceptionnels, Monda Ekolo, magazine d'actualité avec les grands chefs coutumiers Fiston et Babi Maindombe, tout ça, décortiquer les petits mouké, l'affaire un phénomène Mobondo, aux élites actuellement, beaucoup plus le plateau, il y a batterie parce qu'il y a des éléments à Mouteke, à les chefs à Mouteke, à ce qu'on va comment est-ce que Bango Bateke va comme une cible, et Mobondo, comment est-ce que Bango Bateke va siliko Koufa, le phénomène Mobondo. Chef Tolandi, Nayo Longo, Moté malade dis-moi. Ya kozala ngoza pe na passe ozo vivre na koko ozo zabela libota na yo ke le kabolela plus de 1500 plus de 2000 c'est 2000 maman après ça maputa ozo ki assistance wapi banani ba chaque mois coup de pouce pour que oluka pour assister ba mabota to me ko solo mo mokipe. Merci papa journaliste mutape singa ta 1000 francs ate mutape singa ta liputa mo bazate ata etende liputa ngai moko na fondation nanga
na ba oyo tozalaki nango na baconseiller na nga na mwa ndambo nzambe apesaka nga na mwa ndambo na kimaka nango yango na ezokabona na baninga. Objectif na nga tozala na kimia hôtel bamabota na basalaka bandunda asalaka mwa masango ezosasuye eloko moko te mwa enveloppe pesi bango na kati wana mais bopesa bango est ce que tosala retour kozongela bango oyeba nazosala kutu na minute tozosala tournoi fondation eza na tournoi ya kokota tous les places oyo déplace azali tous les places koketikela bango mwa bilamba ya bonane mwa biloko akaye na ekole kote oyo mwa bakaye mwa banini papa eloko wana nde ezosenga nga tozala motema malamu nde tolinga mais motema oyo eza nango entre yango avec elobi sécurité eza les affaires de tous est-ce que entre bino bachef kotibia bateke mibale to misatu bosi bozwa ata likanisa kosangana mpe boaccompagner idéologie oza nango bon omoni tokoloba tosangana te mabe tosangana oui tosangana ngai ndenge mama na nga ateyaka nga ndenge ateyaki yo te ozolanda so mama na nga abaki nafingaka mokolo yayo abaki kofinga mokolo te so mama na abi kabaka yayo abi kokabaka te eza différent toza bato tokoli na bandako différent éducation na nga eza ya yo te yango nalingaki ndenge nazokamba eza éducation na nga ndenge nazokaba eza ndenge bateyaka nga ndenge nakabaka nakoza mpe na mutu moko boye aza pembeni na nga ye akabaka te mais azomona nga nazokaba ezoswa ye etali ye te tosanganaki bamisusu baza nango te moye bakaba aza na volonté ya kokaba mais aza nango te azomona vya pasi yango oyo moto azanga nguba aza na posa pese nguba mbongo eza te asomele nguba na nini eloko te ozomona mapaka eloko eza te mais soki azalaki nango na motema wana okama tosanganaka toza ebele bachef coutumier mais misusu baza nango te yaya so nga namoni naza nango eza te ye moto aza nango nzambe apesi na ta na nga apesi ye te soki apesi nga nakabaka ifo nakaba mosapi moko elongolaka silité oza kobunda mpe na ngambo nango moke moke mpona luka kosunga bandeko tomonaki komate est ce que actuellement lelo oyo ozalaki na des soucis beaucoup plus comme ezali ya ofele ya bana badéplacé est tozongi nanu te depuis tomonaki ozalaka te baconstruction est ce que lelo oyo so tokei na kati ekola na tokuta bana batango ezali bana badéplacé oyo bazali kofuta misolo te bazotanga ofele kaka na motema malamu oyo oza na yango ekole nakoloba vérité nasala ekole na mbongo na ngai naluki mutu te ekole wana moto apesi nga bule ekole wana eza kamwana moko mokie mama na ye bakata ye akufa papa na ye bakata ye akufa yayo amemi akimi na ye babeti ye masasi bamemi ya na ye na hôpital kokendaki tala ya na ye mwana wana papa na otanga te susi ya mwana wana esalinga na sala ekole po so na tie na ekole ya bato bafuta minerval so nakatani mwana matanga nakenda bandi ekole ekole yana sala na susi ya mwana wana na susi ya mwana wana nayebisi bolukela nga baza combien bake baidentifie bango baza 130 na 130 bamisusu bandeko nango bamonani bamisusu bazovanda epai ya bato bamisusu babi te naye kotika na bango 90 natie bango na ekole ekole monene ekotaka 90 personnes te na kaboli nazwi bana misusu oyo batanga na ekole bana ya misusu baye bazofuta minerval nazwi minerval natie na comme eza gratuit natie yango na c na prix ya c natie yango na prix ya combien année mobimba 120 000 année mobimba 120 000 dans le col à 40 000 francs par trimestre nayibotia 120 000 tout l'école pour les écoles gratuites bano baye baye kopuye nga na école nayibotia bango mbonga mokie mais oyo bapesi nga bula na tonga école baza gratuit baza 90 bon makanisa eza makanisa malamu nangi d'abord mpe totalaka berala parce que maintenant tokobokela suka moke moke noasekala baautorité ya mboka première mission oyo toza na kati ya émission oyo eza d'abord ya kointerpele baautorité ya mboka boyeba acte oyo euti kosopose actuellement récemment na village Nkana et Mobondo babomi plus de 17 personnes
na butu moko acte oyo tosalema kaka lobi ya samedi dimanche et même biso aussi la conscience tomi ya kotala comment est-ce que chef coutumier baza ko vivre face à problème wana est-ce que bazali ko beta mbonda na yango ou bafandi timide na yango chef Fiston Ebabi a eu courage ya ko dénoncer acte wana et ça ko ça interpellation automatique mais pas autorité ya mboka ya ko multiplier ba effort kotala kelelo oyo oyo za ko salema ya plateau de bateke oyo zo salema na Kwilu oyo salema na Kwango oyo salema na Congo central oyo salema na Kinshasa na phénomène mobondo ce qui te fongolé nango misoté c'est possible à lobby autozomona kuna ba Ituri autozomona kuna ba Goma to ko à la ville province Kinshasa automatiquement comme conclusion c'est quoi c'est combattre ba institution ya mboka comme ko boucha ko ba institution ya mboka pour que mon mboka fasse atteindre de Chilombo a échoué na mandat nae zoka de mon mboka fasse atteindre de Chilombo la qualité n'est ya garant ba bonne institution ya mboka c'est ngeli aluka phénomène mobondo et si là pour que chaque moteke azonga na sika nae asambusa na kimia chef Fiston Ebabi a qualité na ya chef coutumier aza ko belela aza ko beta mbonda pe na bo pasi oya za na yango aza ko bunda ko trobo na poche pour ko contribuer les fiscs ata to ba ka ma be zéro pour que ba famille wana ezwa ata moi sourire moké ministre ya genre famille tala muto ko sunga ye même ministre de formation professionnelle Marc Ekila est-ce que vous allez zolanda ngai la formation professionnelle aza ko bunda pe na kati asa na loko te bon moi ko chef to mo ke na suka tala ba famille o lelo ezali na ba problème baza ko lela mai na miso mitema makile zoki lancer message moko à réconfort pas la bango tala chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo zali garant premier chef coutumier la bino lancer message pas na merci papa journaliste na koshite na boye bande kona biso bayaka vraiment tango ekoki pe air ekoki trop c'est trop soki na lobi boye ils ont engagé nanga pe na peuple teke trop c'est trop bino bakoko na bino batikila bino bakisi biso pe batikila biso batis na oyo bosali nkana lelo te lobi bozomona yango ka place bozali tozoluka bino ngande na lobi nazoluka bino na mobali bino pe baza mabali mibali moi ça zati comment koboma mutu dans le vide bokata kata batu boy bozana mawate pe gouvernement tiki baso boma ba soda nanu soda te peuple congolais ou a voté ki bino bino ba député bino ba ministre na ba bureau ya ba climatiseur bozana ngo bozova na ba otama ba camion climatiseur peuple na bino bazo kufa non non nazolo ba ministre de défense soko ko quitter démissionner monsieur soko ko quitter démissionner pourquoi peuple congolais a kufa place aux ministres nazolo ba ministre intérieur et sécurité na batuna ba peuple na yo bazo kufa boye non mais c'est vous démissionner beaucoup quitter pourquoi vous avez battu pourquoi insécurité pourquoi vous avez sécurité peuple congolais pour nanini peuple congolais pour botama Congo a kufa a besoin de soum poste aux ba congolais comment batama soum non nazolo bana chef de l'état papa ota bato sala na bango balingi ote so balinga kiyo balingo sécuriser population na yo ndenge bazo ma population na oseke balingi ote balingi ochouer na mandat na yo eza ekotika la kana histoire na biso na motu na biso mandat ya Félix esungaki peuple congolais mandat ya Félix tomonaki camion mandat Félix tout le monde ce qui tozo mona mandat Félix babomaki bato mandat Félix babomaki c'est que bato bazana onde balingi yote na mandat oyo longola bango
tia bato balingi yo. Waouh. Voilà, ezali maloba ya bakoko, ezali maloba ya grand chef coutumier, ezali maloba oyo Nzambe abimisi pour le kimeko ta tromer vraiment suka édition la biso. Non, c'est toujours na ba ministre. Moi mboka Jacques-Ben Chaban nous allons ministre intérieur. Moi mboka Jano Kano oyepe ko yamba esika ko pour le ministre intérieur niveau province à Kinshasa. Affaire à sécurité, ils ont réellement qu'on multiplier ba effort. Tout sunga mokozi mboka à travers ma responsabilité au besoin. Ma chef coutumier to le baké basali ba premier agent de développement. Tanga beleli, tanga bimisi mongongo seke amoni mabe. Tous les malobani la considération pour que tout le Congo le bi ezala meilleur. Quand chef comme la souka, votre dernier mot. Dernier mot zate, tous na matanga, peuple teke, tous na matanga, nanu to kundi bande kuna biso tete olobani. Mais na osenga ba peuple teke, batu nyonso bakufi. Batu nyonso bakufi, ba de moko to acha na mort kete. To ke na on na palais du peuple. Bangonde bakunde la biso, ba ministre bakunde la biso bango. Tous les bembés. Oui, Koufaki lobby 17 morts. Tout ça, bon, à Kunda Bangote. Tout le monde m'a dit ah oui, Koufa n'a pas d'aide nationale. Et bon, oh, d'aide nationale, bâti wapi. C'est comme si il y avait un moment donné, ça a d'aide nationale. Et que ça, man colonie. Mais, les bembés wana nyonso. Tout le monde n'a pas d'aide du peuple. Pour les députés wana, basé à peuple. Parler wana, ils ont bangote, ils ont bateau pour bakoufi. Monde betami kaksibi bale bisobe bazamba bamboka to comme la suka édition la biso moko lelo nazo remercier le grand chef Fiston et babi Maindo Mendenga ndima qui vraiment ko biso pour que à répondre na ba question na biso nazo remercier aussi mon mboka écrit ma tête azali ko travail au four et au moulin nazo remercier bande ko ba commander la police basa ebeli zinga zinga pour protéger biso nazo remercier pe population basali zinga zinga ba ti ba village musika pour que ba ko pesa chef Fiston et babi information réelle et à temps réel aussi à rapport à OSM qu'on appelle les ressources fiscales aux alliés. Voilà, nous sommes arrivés au terme de l'Imisara Bandeko, temps et travailler biso, comme on peut beaucoup la plateau humain. Continuez à s'abonner massivement à la chaîne YouTube sur mon école officielle. On se retrouve prochainement édition sur la SK. Sur les autorités, passe dans mon théma, Zambé, Talaba Kamwa Teke, Nabayaka, Congo Zouapé. Je vous aime beaucoup plus. Bye. Mwana mama ale wa kaka mwana mama ale wa kaka mwana papa ale beta moda ekolo mwana mama. Ndeko nanga ya Congo boye bake ekoinda mabe avec impact na idéologie mukolo ya dimanche le 21 décembre 2025 na ngonga ya 13h ngingo na fondation Jonathan Sangou nalobi bien mokolo ya dimanche le 21 décembre 2025 botu na ngai nini ekozala journée moko purement exceptionnel oyo fondation Jonathan Sangou akokabola biloko ebele ndenge kaka amesala kosala na ba fête nyonso surtout ya ba fin de l'année na ba membre oyo babongisaki ba bonne année ya mabota na bango yo oyo oyebike ondimaka te okoma na yo santutoma yebake ozwi déjà invitation ndenge kaka oza kolanda communiqué oyo linga ozala wana po yo moko omona ndenge ba membre ya fondation Jonathan Sangou oyo bakouta na ba commune ebele ya ville province ya Kinshasa bakoya kozwa biloko ya bonane po na ba mabota na bango basaki ya loso basaki ya semoule bakarton ya basoso bamakayabu bamafuta batomate na ba enveloppe pe ekopesama kaka na événement wana baveuve na ba orphelin pe bakozala honoré po le président ya fondation le pasteur homme de Dieu Jonathan Sangou asalaka aventure te na oyo etali social pe bolingo ya peuple congolais tout oyo bondimela ngai ke bokomona même bawewa bako bénéficier ba moto ya sika
kaka le 21 décembre 2025 kota na yo tembete de kolanga ya Congo lokola le président Jonathan Sangu aza pasteur na communauté cité de paix ya apôtre Serge Lukanga bakisela loboko na Nzambe boyebake à travers Jonathan Sangu ministry bakobanda na prédication po nyonso oyo ekoleka wana etondisama na bolingo pe ngolu ya Nzambe tango biso mbonda ekolo tobetaka mbondake bokota na fondation Jonathan Sangu partout oyo ozomi na Kinshasa yo oza sekola la pongi plus de 3000 familles bakozala honoré kaka po bakoma na bango ba membre ya fondation Jonathan Sangu na ba moyen moko 0 retard pe ezate soki olingi okoma membre benga bango kaka na plus 243 97 82 76 398 na bandeli lisusu plus 243 97 82 76 398 na fondation Jonathan Sangu social santé paix avenir ya bakongolais ekomi kitoko na fondation Jonathan Sangu biso nyonso tokomi ba membre na fondation Jonathan Sangu trobi mat eza bongo wo yango biso mbonda ekolo betisi kaka mbonda. Voilà, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mbote Congo Kinshasa, Mbote Congo Brazzaville. Congolais, Congolaises. Yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye. Yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine bonda ya ekolo ngoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebike aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo. Tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa avec un partenaire idéologie. To abordaka basi genio soloko la politique, économique, socio-culturelle, religion, pena basije mosusu, oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Parce que j'ai toujours dit à Kinshasa, Kinshasa est la capitale administrative. À Kinshasa, il n'y a pas de pêche. À Kinshasa, il n'y a pas d'élevage. Au qui sa place, je m'en lancé des travaux exatés. Aza ko lancer yango kana ba kotoku na balingwala ba commune Kinshasa ba lingwala ko Kinshasa tumoni ba bulu matata ba sega bele na commune Kinshasa lingwala tumoni ba bulu façon ko aza ko lancer ko tumoni ba mabulu ko yazo sala te village soka ye enregistré ya ebi que muto a uti village a sala le jour a sala a kozonga. Mais aujourd'hui avec ces phénomènes kuluna en tout cas où est maintenant l'autorité à l'état pour que Eluka attraque Banawana? Est-ce que les policiers sont capables ou non en rapport de tout ça? En tout cas, Alain Dewa limbisa parce que nous avons kato mutuna pour question déjà matinga na moté mais singa. Très bien. Oui, parce que je reviens mangai. Je reviens mangai. Nakata mangai tona bangoli, tona badinga, tona baluba, tona bambala. Est-ce que l'activité locale ba bikolo musu ba benga peblo je ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Na bino pe balide oyo boza kolanda biso bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo mobimba. Bobenga biso na numéro oyo
eza affiché na bas d'écran na bino. Toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que vous exposer ba vision na bino liboso ya population pe aye babino. Yango biso a na magazine Bonda Ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Allez, la présentation, je vous retrouve prochainement à l'édition sur la Sokolo. Je vous aime beaucoup plus. Bye. Nous sommes Marché Express Bureautique Med en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. Mais c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo.